Back to sound, d'accord. Hey! Assigne ma belle! Skeleton make-up! Where's the father? Vidéo! Staff London! Papi Magen! Saoul Fama! Super Soso! Ah! Yo se me touche na carré, yo ni yo wanana! Se me touche na carré, Bonjour, bonsoir, cela dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Très fidèle internaute de Safosi Télévision, la télévision de l'Aigle. Nous sommes là pour vous servir avec votre émission Vérité et toujours avec votre humble serviteur Serge Mabobo, l'homme du développement, autrement aussi appelé Honorable. Ça fait vraiment longtemps qu'on a eu à parler avec notre invité d'aujourd'hui, votre invité. Et ça fait un peu bail que vous nous avez demandé pourquoi vous ne passez plus des émissions avec celui-là que moi j'appelle le Salomon du Congo. Pourquoi le Salomon du Congo? Parce que Salomon a été consulté par plusieurs à cause de sa sagesse. Et celui-là aussi, celui que nous sommes avec lui aujourd'hui, je l'appelle Salomon parce que nous venons régulièrement consulter cette personne, cet homme, avec la sagesse que Dieu lui a accordée. Il essaye un peu de nous soulager, de nous conseiller, de donner des orientations que vous avez toujours l'habitude de le suivre, que vous avez aussi demandé, que je passerai directement à le saluer pour ne pas monopoliser la parole. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère. Bonne santé. Bien, très bien. Vraiment, balandi na biso ya Safosi Télévision, balobi boni mikolo ebele to kona na Pasteur John te. Moni technique ezala pe na ba caprice nango, on a connu quelques problèmes ya technique, ba machine, ba problème ebele, mais salaki ke na mwatango wana mais lelo le col epesi nzela to mona Pasteur John, tu es sur mona Pasteur John. Vraiment, et là peut se pesa ngai disponibilité à Pasteur John po à chaque fois tu as luka to rataka ote. Et puis to sambela nzamba koni opesa o bonne santé pourtant to yaka ezala rara kitoko makasi. Pasteur John Boni makambu depuis tobandaki janvier toleki déjà katikati année le juillet makambu ndeni ngai na logique ba janvier ti ba juillet ekipaka te wana vérité na Dieu ça ngai naza na règle moko chauffeur azobula atalaka journée te ndenga memi bato atalaka nde résultat po kwa mbongo ebimi mbongo ekotito ekotite vraiment okotonisa bisi bato zokanisa gagner mbongo nzoka nde memi bato bafutaka te aïe bepsi kalibera pa pamba vraiment yango moni nga nazaka na loi wana nalingaka kokipe janvier na juillet te oyo akokipe janvier na juillet oyo asalisa compagnie azozela résultat mbongo ebimaki combien marchandise akotisa bénéfice voilà tant que nga moko nde kalibera kolukela nga vie natalaka janvier février te natalaka nde objectif na nga ntina soki kobota nini vraiment comprendre nga yango moi nazaka na ntina koyeba année te nazaka na ntina koyeba te ke yo juin juillet nalandelaka mpe makambo pende ya politiki te nalandelaka mpe makambo ya pays mingi te nalingaka nde komeka koyoka nini bapekisi lobi mpona kende te danger kokutanga na nzela à part ça nazaka na nga oyo ekoya eya vie na nga ezodépendre na nga so nasalema seki na lero makambo ebebi po comprendre vraiment panti eloko nalobi wana oyo nazie biso nde baclaire ya vie yango moni nalingaka bato bameka kozonga na mpasi nalingaka kokanisa soko kanisi nde nazolobela awa okozala na facilité komona vie claire sa batindo na bato eloko bato bayeba ngo banyama bayebi lo ya kolukela bango vie koleka biso bato mais biso nde tozwi mayele koleka bango ocomprendre comment nyama eyebake soki ntongo elamuki fo naluka kobima nakende koluka remarke soso nini banda ntongo etana kote balalaka soki bafongoli akangama boya kobima oyo koboya kobima loba komi na zema komi na bana epe kofana na bana pamelisa bango nsima moto akimi nzela adimi mama soso amelisaka bana mabele te me ntango avandaka na bango ya moko mpasi minzelaki koluka soki na lie te bokozwa kimia te maki topesa bango mabele te okompati makambo nazoloba wana sikoyo pourkui biso bato tolingi via kigoyigoyi me koluka eza fo mbongo ebima koma banyama baliaka na facilité akobima lere alingi melandaka baninga na temps mpo batonda nzela moko nakokende mpe banyama ti baliaka ofele misu basongaka batondi te me kolia ofele la sagesse
yango nazokolinga bato bameka kocomprendre mpasi na ninga koloba susi na vie yokanga bien pena bato bayebaka banda lelo ke yo moko nde kolo yo nandanga bien mutu aza lokola nde toza elamba ebomba biso soko nde bima libanda okoza na kati ya ndako na chambre te mutu akala mutu akotya kaka aza te mutu akobengo mpe liboma aza te akobima libanda ozota kantino okende na pampe ifo tya elamba otya elamba etendi bafimbi oyo azo bazolakisa mutu akala lingalinga basi landanga bien po comprendre c'est que elamba eza voi ya kolata mpo soko leki libanda bamona mutu or vrai mutu oyo eza elamba ezaka ebatamisi mpo totambola mutu akala te ndenge mpe nzoto eza na ya na mokili nga na nzoto toza mibale soki nasakani na nga nzoto naza nango akoboma nga noki nakoseli bato nzoka nakoki kolesa ye te me nga nde kolo ye so ozo comprendre makambo naomoni bato fo bayebaka objectif ya vie eza ndako te yokanga bien objectif ya vie eza kobonga te objectif ya vie eza kokisela yo baséjour nzambe apesa yo ozala lese oyo azalaka lese apile moto aza na bamillion oza na bamillion me na vérité oza mala lese me na miso tobangi yo vraiment place bato bakoka kocomprendre te tokabeli zu avant na ndako moto alali bakanisi soki alali na mbinza kolota ndo te malonga mpo eza komi na baprince or makambo eza ye na motema ezoki mpe eponjita soki antioka bakintoka bazosoye mpo makanisi eleki ebele nalai na kitikwana na kisenzo batwali mpo eza ndako moko elingi ekweya nzoka susi nango motema eza kimi ata na litokome na konyimba lokola eponge bayebaka makambo na oloba okompa makambo na oloba bana so bato soki bakomi na niveau ya vie relationnel boye kande kozala na mutu te mutu moto akotala bande nange eza wapi so ozo comprendre donc moninga nalingaka kosukisa nga na place oyo batiela nga limite nalulaka makambo eleki nga te oyo namoni na bato nasepelaka me lokola nakomi te natiaka kati mokona kuswa nakomi mpe wana nate so ozo comprendre nazolanda Pasteur John natali bato mokili natali bakokina mpe natali bapoliticien natali bato nyonso yokanga bien nazo bano makambo clair biso nyonso toye mokili tokomi lokola tomeli noa sa ekoka charge ya mutu so oyo kinga oyo azalaka calme aza mutu azotamba na maîtrise koma mobola aza na puita alalaka mpa bato mazaka na maîtrise akotamba malembe aluka malembe mabonga te age pusani mazopesa vi raison me na libanda batolaka ye aboko bile betape confiance nini azalaka nango mazanga azokende misala mamemame oyo azomonake mpona so bata viole eza mpasi mpo mbongo moke mais soko tala eza na maîtrise ya vi malembe koleka moto aza na mbongo mazomonaka ekoki te fo ayiba malgré aza nango ebele makambo na oloba patience ya mobola na lokoso ya moto azwi eza nini mbongo nini soko oza nango après liwa bakobetela maboko na baange kopilaki bato so kitya lokumu namona te vraiment so ozokanga nayebi te soko ozo comprendre nazokoyebi biso makambo meme soko ete église kotya nzambe etaka te kumisaka ndenge akomisi yo tongo kolala nzala eza buzoba na yo oboyi kobimisa nzoto yango olali nzala lokola komisi yo tongo alingi yo makasi eza lokola lesheki bapesi ye prime ndenge nzambe akolisaka biso kaka lesheki bapesi yo prime oletikala lesheki libela eza la prime otimbe makambo na oloba soko seki nani naza vero makambo na pete natalaka nde bato bazowayawaya na vi ndoko naopesa conseil banyama bawela lokumu te me banyama bawela kaka atonda kokisesengwa famille na ye ezala lese koma atali yo soki atonda amoni mboloko aleki akangaka ye te po akoloba teke naboma ye apema mokona kokanzala na dame jamais soki asi atondi ato saute leka so ozo comprendre po abike mpo na lere ekoki meme nyama azaka na kesi soki amoni evimbi atiaka baninga kali te bino bakesi evimbi bozo kontrole babola mpona nini so ozo comprendre oyo na Congo babola bakomi na maîtrise koleka bato bazwa tala babola maîtrise totambolaka na union so tomati biso etondo alingi atikala tobendi ye ete soki ozo comprendre obola soki boleki moto atikali bazofinga lungu akuna falo kitya awa tozofinga recevoir na bisi na biso te falo kitya pourkoi asali boye union wana akoka moninga po sebike tozokemba toza bato moko me bakonti pourkoi bafandaka to babeta calcule ndenge bazonyokwama nini tokosala topesa ta privilège tosengi kolia ya koliesa ya bato te tosengi nde badirective ya paye pesa pays esengo ndenge bangola barwanda epesa baninga kimia angola soki oki omona bapopulation lokola ya biso
mais ce que talibango ba vivaka l'aise selon ma coquille mutuna mutu o ala linza la liaka te mais privilège ali pesant na se to boti ba na 12 na musala mame ba kokola OK ba kokola awa zata na mwana moko kendaka compagnie o kama elongia mwana ezolongwa yo likolanza la ndoto ezolemba zo kama elongia balabala likwa bitala tala pe pembeni oh na zebisa yo na ba no c'est o seki singa oui ba o seki azaka yisa makambo ndenge zatala na seki o seki singa ina seki ite ya solo dala o makambo na zelo bawa ouais ndeko nangala nanga bien vraiment le fundo biloko to betela ka tolo talaka tanto le kana balabala omoni nye mutasumbo yebite saka nkele foso to kimiselo elongi oh yo zo seka nyana ndoko leso ba zongse ne banda zaka ngolonga mobimbo ngo zo embango kendola kolamba alala ça c'est la sagesse vraiment vraiment to timbela ke tout obomela ka nzoto pa pamba tout est vanité OK soki ya mokili ba benga ngo vanité bongo ya nyeza wa balamba biloko bakitsa na moto so nango nano bato nyonso bazwaka kisungusungu mais comment se le komi na wesi bato to bakangi zo le komi mutu azosumba pembeni bapuse musika nyonso kolima moko euti na chando tala oseki nalo belo makambo ya mike mezokota ozali mwana wana naza biso makambo ya facile donc moni soko bandi okanga makambo oyo komona ke tobomanelaka vraiment nini donc na peso conseil vraiment na vanda na beta calcul au juste nani kolo mukili oya atia biso aza na rando te comment yo soko kuti privilège ya liboso eleki ono mona baninga pamba ndanga bien oyebi équipe okoza na ba vrai joueur soki balingani te bokopola oui on a vu ça yo ça c'est vrai okoza na ba footer ya marque nyonso so baza na bomoko baza na souci ya 3 points bakobima champion OK oyebi kimia yaka na otoloba kimia yaka na bomengo te nde bato mbongo nyonso bazwaki kimia koma bapato tomona bango na mbongo me mwasi na kati ya ndako bapato basembele mutu kama kimia libala koma mobola moko azanga tina alekaka na lipapo tali trigolo kwa moyibi mais soko tali mwasi babia zonga boya katingama mobali libela so ninge salaka mwasi ya mobola kangama na mobola mwasi ya patro kimanda ndako to tomoni bomengo ninge salaka oyeba mukili na bapasani misusu bakomisa soko nginino zuki kimia or kimia za na mbongo te faut enseignement bateya bino likolo nazo koso te ndeko nanga ouais biloko kitoko epiaka santé te santé yaka na gwa motema oyo otindi olamba bon lamba misili bawolola so ezali posa soko lamba ye na posa ngo depuis butu okokoma 17h te mabundi ebimi OK olie soso tobangi mpo na prime eza kuna o te tokobanga na solo mpo olie me na ntongo oza na santé te olie mpo obangisa biso me na sango na motema eza te OK ilamba makambo nazoloba soko oyokinga toa na lere ya zala à l'aise bon oyo eza yo olela ona bato te mutu mutaki na ndenge na ye na logique fallait oyo baza bapatron batikala mpo kobomba bango na mbongo eleki ebele comment bapatron na mbongo bakoti mabele babola batikali yangani nga nakamwaka yango moni nga nazalaka très à l'aise même na priere natungisa nzambe te merci seigneur nakomi to tongo makambo mo etalinga etali angelu te yo naza bana polele osoko mefa na aloba ndeko na nga soki bateyi bino boye te etali bino bokebe eglise na loyenge bokoti pe bato bakoma so bake kosambela ondire bakoti makala asabe balikambo basali nazebisa yo or eglise eza ko aporta kopani soko bebi tokoko bafungoli basengi osala sango obima fongi onginda mais église ale soko okoti okendaki monene soko esali 6 mois zonga nzoto okotaka josa oyeba prier seme prier okolukela vi wapi nani bande ya bibi bakitiela mbongo na se ya mbetu pa priaki makasi tali yo aza ni contre ni pour soki ebebeli okotia nzambe na mikumba te kokomisa bato banuna ndoki te kolo yo osaleli yo mabe nazo bano polele nga nakoteya motu te nakangi 4 jours na église non ya koyoka dimanche kende osalela ngo ti dimanche prochain po apesa ofrande nzoto basala mpe bima bible bino moko bomeme eloba nini oyo asali te alia te yo ozoluka vie esimba oketika nzoto na priere wi okoprie mpo nzambe abatela yo mais mpona kopesa nzoto raison fo bima na moi nazolobela bino facile
prophétie moko te eleki tia elongi na moi nazobana koleli soko otekaka te bima kende cop journalier tia mika te na point nazopesa sérieux kotikela yo bato te bazwa en charge ere moko bakolemba yo oyo akoli balingaka esu na famille tabimaka ndoki Gaillard 0 yaya okolata ngamba bibembe nyonso nazalobela polele akufa boye yo yaya okoyeba abela boye yo nazalobela makambo eza sérieux yaya elongi ya mokata tokosi kosekele banaka nde libumu edendako ndele balo esili mopepe tala ngango naseki nazalobela makambo eza sérieux ndeko nanga piaka soki eleki meme yo moko na kitalatala koboya elongi na yo okoma bachange ngai oyo ngai te tala nayebi te nga seri mona betaka 6 ans ya mamonambwa na ndani kataki tata te donc so taki tata ozomona kwa neti nayebi te neti yo te okoli mbango mine eleki elongi na ebele biso ekomi lokola fenêtre ekoti mikuwa likosi ebimi mpo misuni ebombaka esili ozomona ko ongai osimba yo moko lokwa defo otuna ongai yo namona filime nazokima likambo oyo oyokinga etali yo nazopesa sérieux problème po mokili te okosila confiance omwana soko mpe eleki meme epeme ina omesana nango bandi echange ozokoma koko mopema diferent na yo ondire lingi ekende ondire ye ebele ozotuna oni komotuna bato ezaka kaka boye yo nde nzala luka manyoko akopema ezonga na température lokwa régulateur baregule carburateur akopema malamu naoloba naoseka nazoyebisa yo ngai eza likambo na kotyokaka te lokolo oyaki koka mpona koloba soko oyoki merci vie eboya mutu te kokabela bato yo te oyo ozopesa confiance ye palukaka nzambe ozo tutokelami na nzambe motei tenga maloba nzambe mekobonga etali yo te tikanga na mikumba na nga nazoba nopolele même entraîneur alakisaka bale na libanda so bokote etali ye bino nde botya na bino yamemaka lokumu makambo eza oya mokili owangana kobongana yo fo tuna bato me kosenga champion donc nayo banopolele nzela kobonga batiela yango escalier katela kobonga ndelo kobonga eza na nzela motoki naopesa conseil kobonga eza lokola joueur oyo akomaka na terrain beta 90 minutes bien fo alinga entraînement makasi anyoko amatoki ebele ere akenda kosala entraînement mpasi basupporter baza te alelaka makasi motoki ekitaka kelo te na stade soka sisa entraînement bien akomaka bala ekomi pepele akanga be maboko na maboko mais tie nini kotikala nango kote kokende soka bamoni mbongo ebimi kende garage te ovanda ozozela ville okwa bale bakokatela cornet même yaya nzambe ango amana opesa conseil nazobele polele okoyoka yo ayoki nga na bika nzela ya vie wata oke osekami ekoti to te okotongisa bisi bato ozokanisa oganye mbongo nzoka nde omemi bato bafutaka te obebisi karibira pamba vraiment yango moni nga nazaka na lwa wana nalingaka kokipe janvier na juillet te oyo akokipe janvier na juillet oyo asalisa compagnie azozela résultat mbongo ebimaki combien marchandise akotisa bénéfice tant que nga moko nde karibira kolukela nga vie natalaka janvier février te natalaka nde objectif na nga ntina soki kobota nini okompagne nga yango moi nazaka na ntina koyeba année te nazaka na ntina koyeba te ke yo juin juillet nalandelaka mpe makambo pende ya politiki te nalandelaka mpe makambo ya pays mingi te nalingaka nde komeka koyoka nini bapekisi lobi mpona kende te danger kokutanga na nzela a part ça nazaka na nga oyo ekoya eya vie na nga ezodépendre na nga so nasalema seki na lero makambo ebebi po comprendre vraiment panti eloko nalobi wana oyo nazie biso nde baclaire ya vie yango moni nalingaka bato bameka kozonga na mpasi nalingaka kokanisa soko kanisi nde nazolobela awa okozala na facilité komona vie claire sa batindo na bato eloko bato bayebango banyama
banyama bayebi lo ya kolukela bango vi koleka biso bato mais biso nde tozwi mayele koleka bango on comprend ouais comment nyama ebake soki ntongo elamuki fo naluka kobima nakende koluka vraiment remarquez soso nini banda ntongo etana kote balalaka soki bafongoli akangama boya kobima oyo boya kobima loba komi na zema komi na bana epuis kofana na bana po emelisa bango nsima moke akimi nzela adimi ouais mama soso amelisaka bana mabele te mais ntango avandaka na bango yana moko mpasi minzelaki koluka soki na lie te bokozwa kimia te maki topesa bango mabele te ok okopati makambo nazoloba wana ouais pasteur sikoyo pourquoi biso bato tolingi via kigoyigoyi me koluka eza fo mbongo ebima koma banyama baliaka na facilité akobima lere alingi melandaka baninga na temps mpo batonda nzela moko nakokende mpe banyama ti baliaka ofele misu basongaka batondi te me kolia ofele la sagesse ouais yango nazokolinga bato bameka kocomprendre mpasi naninga koloba susi na vie yokanga bien pena bato bayebaka banda lelo ke yo moko nde kolo yo nandanga bien mutu aza lokola nde toza elamba ebomba biso soko nde bima libanda okoza na kati ya ndako na chambre te mutu akala mutu akotya kaka aza te mutu akobengo mpe liboma aza te akobima libanda ozota kantino okende na pampe ifo tya elamba otya elamba etendi bafimbi oyo azo bazolakisa mutu akala lingalinga basi basi ok landanga bien pour comprendre c'est que elamba eza voie ya kolata mpo soko leki libanda bamona mutu or vrai mutu oyo eza elamba ezaka ebatamisi mpo totambola mutu akala te ndenge mpe nzoto eza na ya na mokili nga na nzoto toza mibale soki nasakali na nga nzoto naza nango akoboma nga noki nakoseli bato nzoka nakoki kolesa ye te me nga nde kolo ye so ozo comprendre makambo naomoni bato fo bayebaka objectif ya vie eza ndako te yokanga bien objectif ya vie eza kobonga te objectif ya vie eza kokisela yo baséjour nzambe apesa yo ozala lese oyo azalaka lese apile moto aza na bamillion oza na bamillion me na vérité oza mala lese me na miso tobangi yo vraiment place bato bakoka kocomprendre te tokabeli zu avant na ndako moto alali bakanisi soki alali na mbinza kolota ndo te malonga mpo eza komi na baprince or makambo eza ye na motema ezoki mpe eponjita soki antioka bakintoka bazosoye mpo makanisi eleki ebele nalai na kitikwana na kisenzo batwali mpo eza ndako moko elingi ekweya nzoka susi nango motema eza kimi ata na litokome na konimba lokola eponge bayebaka makambo na oloba okompa makambo na oloba wana so bato soki bakomi na niveau ya vie relationnel boye kande kozala na mutu te mutu moto akotala bande nange eza wapi so ozo comprendre donc moninga nalingaka kosukisa nga na place oyo batiela nga limite nalulaka makambo eleki nga te oyo namoni na bato nasepelaka me lokola nakomi te natiaka kati mokona kuswa nakomi mpe wana nate so ozo comprendre nazolanda pasteur John natali bato mokili natali bakokina mpe natali bapoliticien natali bato nyonso yokanga bien nazo bano makambo clair biso nyonso toye mokili tokomi lokola tomeli noa sa ekoka charge ya mutu so oyo kinga oyo azalaka calme aza mutu azotamba na maîtrise koma mobola aza na puita alalaka mpa bato mazaka na maîtrise akotamba malembe aluka malembe mabonga te age pusani mazopesa vi raison me na libanda batolaka ye aboko bile betape confiance nini azalaka nango mazanga azokende misala mamemame oyo azomonake mpona so bata viole eza mpasi mpo mbongo moke mais soko tala eza na maîtrise ya vi malembe koleka moto aza na mbongo mazomonaka ekoki te fo ayiba malgré aza nango ebele makambo na oloba patience ya mobola na lokoso ya moto azwi eza nini mbongo nini soko oza nango après liwa bakobetela maboko na baange kopilaki bato soki tya lokumu namona te vraiment so ozokanga nayebi te soko ozo comprendre nazokoyebi biso makambo meme soko eke église kotya nzambe ekaka te kumisaka ndenge akomisi yo tongo kolala nzala eza buzoba na yo oboyi kobimisa nzoto yango olali nzala lokola komisi yo tongo alingi yo makasi eza lokola lesheki bapesi ye prime ndenge nzambe akolisaka biso kaka lesheki bapesi yo prime oletikala lesheki libela eza la prime otimbe makambo na oloba soko yo seki nani naza vero makambo na pete natalaka nde bato bazowayawaya na vi ndoko naopesa conseil banyama bawela lokumu te me banyama bawela kaka atonda kokisesengo famille na ye ezala lese koma atali yo soki atonda amoni mboloko aleki akangaka ye te
pour le battre na boma ya pe mam kona ko kanzala na dame jamais so ka sa tondi to sauter les cas na to so comprendre pas bi que pour na lere eko ki même nyama za na kesi so ka moni evimba tshaka baninga kali te bino ba kesi evimbi bo so contrôler ba bola pona nini so comprendre on a Congo ba bola ba comme na maîtrise que les kabatu ba joie Tala babola maîtrise. Totambola na union. Ce tomatibi c'est tendre ngati kala to bendi. Voilà. Et tout ça on comprend. Ouais. Bola soko bolo ki munti zatikala bazo finga. Lunga kuna falo kite awa to finga recevoir na bisi na biso. OK. Falo kite pourquoi ça libo? Union wana ko kamuninga parce que to zo kemba to sa batuma moko. Mais ba konti pourquoi ba fanda ka beta calcul ndenge bazo nyokwama. Ni to ko sa to pesa ta privilège. To sengi ko lia na ya ko lia sa ya ba tuté. To sengi nde ba directive ya payer pesa pays esengo. Ndenge bangola ba Rwanda pesa baninga kimia. Angola soko ke mona ba population lokola biso. Mais soko tali bango ba vivaka l'aise selon makoki ya mutu na mutu. Ala linza la lia kate. Mais privilège ali pesa na se to boti ba na 12 na musala mame ba kokola. OK. Ba kokola. Awa zata na mwana moko kendaka kompani. O kama elongia mwana ezolongwa yo likola nzala ndoto ezolemba zo kama elongia balabala likwa bitala tala pe pembeni. Oh nazebisa yo. Na bano ko se. O se kinga. Weba. O se ki. Azaka yisa makambo ndenge zatala na se. Obi se kinga ina sekaite. Ya solo. Dala. Oye makambo nazelo bawa. Ouais. Ndeko nangala nanga bien. Vraiment. Le fundo biloko to betela ka tolo talaka tanto le kana balabala omoni nye mutasumbo yebite saka nkele foso to kimiselo elongi yo zo se ganyana ndoko leso ba zongse ne banda zaka ngolonga mobimbo ngo zo mbango kendola kolamba ça c'est la sagesse vraiment to timbela ke tout obomela ka nzoto pa pamba tout est vanité. OK soki ya mokili ba benga ngo vanité bongo ya nyeza wa balamba biloko bakitana moto so nango nanu batungiso bazwa kisungusungu mais comment sur le commune la wesi batutu bakangizo le commune muto zo sumba pembeni ba pousser musika nyoso kolima moko yoti na chando voilà oseki nalo balo makamba mike ya mike mezokota ozali mwana bana na biso makambu ya facile donc moni soko bandi okanga makambu oyo komona ke tobomanela ka vraiment nini donc on appelle ça conseil vraiment na vanda na beta calcul au juste na Nicolo Muki oya chabiso azana rando te comment yo soko kuti privilège ya liboso eleki on mona baninga pa pamba ndanga bien oyebi équipe oza na ba vrai joueur ceux ba lingani te bokopola oui on a vu ça yo ça c'est vrai oza na ba footer ya marque nyonso so bazana bomoko bazana souci à 3 points bakobima champion OK oyebi kimia yakana na toloba kimia yakana bomengo te nde batambongo nyonso bazwaki kimia comment ba plateau to mona bango na mbongo mais moi si na kati ndako plateau basembele mutu kama kimia libala comment mobola moko azanga tina alekana na lipapo tali trigolo kwa moyibi mais soko tali mwasi babia zonga boya katingama mobali libela so ninge sala ka mwasi mobola kanga mana mobola mwasi patron ki manda ndako to moni bomengo ninge sala ka oyeba mukili na ba passer misusu ba komisa soko ngini no zuki kimia or kimeza na mbongo te faut enseignement batea bino likolo nazo ko sote ndeko nanga biloko kitoko pia ka santé ya na gwa motemo yo tindi lamba bon lamba misili ba wolo ça il posa soko lamba na posa ngo depuis butu okoma 17h te mabundi ebimi OK olé so to bangi pona prime za guna hote to banga na solo po olé mena tongo za na santé to olé po banga sabisa mena sango na motema ezate OK ilamba lam makamna zolo ba soko yokinga to na leria zala les bon oyo eza yo olela ona batute mutu ntaki na ndenge na ye na logique il fallait o baza ba patron batika la poko bomba bango na mbongo lekebe ebele comment ba patron na mbongo bakoti mabele babola batikali yangani ngaka mwa yango maninga na zaka très à l'aise même na prière na tungisa nzambe te merci Seigneur na komita donc makamba mo etalinga talangelou te yo naza bana polere oso koma fana lo baba deko nanga soki batei bino boye te tali bino
boke be église na loyenge bokoti ko le bato commencé ba ki ressemble on dirait ba koti makala sa ba likambo basa basali vraiment na zeb sa yo or église ça quoi porte quoi pas so be bito ko ba fongoli ba sengo sala sango bima fongi onginda mais église ale soko koti okendaki munene soko sali 6 mois zonga nzote ko okota ka jo sa oyeba prier c'est mais prier okoluka la vie wapi nani banda bibi bakitele mbongo na sa mbetu pa prier ki makasi tali yo aza ni contre ni pour oui ce que bébé le ko tanzamena mikumba te ko kumsa batu banuna ndoki te kolo yo usale yo mabe nazo bano polele gana ko te mutu tena kange 4 jours na église non yako yoka dimanche que no sa elango ti dimanche prochain pour après souffrance nzoto basala pe bima bible bino moko bomemelo bani oya salite aliate okay yo zo luka vie simbo ke tika nzoto na prière oui on prier penza mabatela yo mais pona ko pesa nzoto raison fo bima na moi na zo bela bino facile prophétie moko te le ki chailo na moi na zo bano koleli so ko te kate bima kende cop journalé chamikate na point na zo peso sérieux ko tikela yo batute bazo en charge er moko ba kolemba yo o ya koli balingaka su na famille tabimaka ndoki Gaillard 0 ya okolata ngamba bibembe nyonso naza belo polele akufa boye yo ya okoyeba abela boye yo naza belo makambo eza sérieux ya elonga mokata toko siko sekele bana kandeli bumedenda kondele balo siri mupepe ela Voilà. Quand on a ce qui est makambo eza sérieux. Ouais. Donc on anga. Ouais. Bien ka soke l'équipe même yo mona kitala tala ko boye longi na yo. Okoma ba changer ngai. Oh ngai ti. Voilà. Navite nga seri mona betaka 6 ans ya mamona mbwa. Ela. Nangani yataki tata te. Oh. Donc so tagi tata so mona kwa neti na ebite. Neti yote o kolimbango mine lekelo ngine bele bon bise comme le quoi fenêtre koti aïe mikwa likose ebimi po misune bomba ke sini bon ozo mona ko ongai o simba yo moko kwa défaut bon otuna ongai yo na mona feeling na kima likambo yo oyo kingetali yo nazo pesa c'est des problèmes oui o mukilité on aussi la confiance au moins na soko pia que l'équipe même et pe mais na message nango bando changer OK ozo comme ko mo pe ma différent na yo on dirait lingé kende on dirait yebele ozo tuna oni comme tuna bateza kaka boye yonde nzala buka manyoko ko pe mezonga na température ko régulateur bon ba régler carburateur ko pe malamu na lo bana oseka vraiment na zebisa yo ngai ezandi kam na kochoka kate lokolo yaki koka ona ko lo basoko yoki merci OK vie boya mutute ko kabela batu yote ozo pesa confiance ye pa lukanza nzambe ozo tutokela mina nzambe mote itenga maloba nzambe meko bonge tali yote tikanga na mikumba na nanga OK nazo bana polele même entraîneur Alex Rabale na libanda so boko tali bino ndebo chabi na bino ya me makalo lokumu OK makambe sa o ya mukiri o wangana ko bongana yo fotu na batu mais ko senga champion donc na ba no play oui nzela ko bonga batela ngo escalier katela ko bonga ndelo ko bongeza na nzela mutoki vraiment na opesa conseil vraiment ko bongeza lokola joueur o akomaka na terrain beta 90 minutes bien faut linga entraînement makasa nyoko matokebe ebele era kenda ko sala entraînement parce que supporter bazata alela makasi mutoko kitaka kelo te na stade so 6 entraînement bien akomaka bale komi pepele akanga be maboko na maboko mais teni nyoko tika nango ko toko kende soka ba monyo mbongo ebini kende garage te ovanda ozo c'est la ville quoi bale ba ko katelo corner bon même yaya nzamba amana opesa conseil nazo bele polele oko yoka yo ayoki oui ngana bika nzela vi wata back to sound record hey asine mabe skala tete make up where's the father
Aha.